likambo apasi pe ya mawa mama oyo bomoni na bana na ye mibale atiki bana pona nini pona kaka koluka nzela ya poto autaki nanu wapi po akoma ti esika wana oyo ememi ye ti na liwa autaki wapi na Afrika abanda kozala wapi makambo ezopesa somo botala neti ndeko oyo ndeko mwasi na kombo ya Basele aza influenceuse ya TikTok liwa ya briske ememi ye eza nini bandeko nanga landanga tina suka lokola mwasi oya kotanga makila bongana bikae papa Cecile bokono esila bongonga na tatola yo okili bayebana saya yo kotika te banguna babeta maboko kotika te eponi bilongi te eza mokolo ba mama nyonso Belgique, France, Allemagne, Suisse, Londres boya eza mokolo na biso ba mama soirée liputa le 31 mars boye bele bozanga te. Shalom, shalom à vous, shalom à tous. C'est moi la sœur Inès Nzembane avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Que la paix de notre Jésus soit avec vous. Nzamba Pambola Bino Mtokoti, s'abonner, commenter, liker, partager, tindela baninga, bazwa vidéo o ekoti sika. Kobosa na cloche à notification te. Poso ki vidéo ekoti mbala moko esa nini ekomela yo. Ndeko nanga sans plus tarder. Likambo passe quoi na communauté na biso. J'espère bozo mona photo oyoyo na telibino eza mama oyoyo. Tomoni ndenge photo ezo circuler pona koluka libota ya mama. Bato bayebaki mama to bana quartier na bango ya mama bakoka ko reconnaître ye. Mais to sali ndenge kaka to sala kakoluka vraiment information. Oji c'est mama oyoyo azaki nani. Et puis eloko ninu ezo sala ke batu bakende tina nzela oyo ya risque. Ndenge batu babanda okatsa babuatu ezalaki pe risque parce que bazaki bando okatsa na bato moko oyo eza penza na ba comment je peux dire ça vraiment malamu te basala ngona ba condition te ya ko supporter ba mbonge ba mai tout ça bazo katsa na bato moko oya pema ya kofula tozo mona pe ba conséquences belé oyo ezo mema bato na liwa na banzela wana tokomi na photo oyoyo eza ya ndeko na biso congolaise aza influenceuse ya TikTok Kabasele azaki fi moko o batu baza na ba TikTok bayebiye asili kotika biso epesi pase sali mawa yepe lisuto ko solola awa wanaka to solola li solo na e po dernier temps oyo ba jeune ba okende bele ba jeune ba otika biso vraiment nde na lobaki ezo monana tolembi parce que ba jeune bazo kende belé la fille la belle fille Kabasele ana ba vidéo belé Basele pardon na TikTok kotala ba post na enenga postaka aza ba fille ba champagne ba fille ya soin ba fille ya bakabelo ba fille o balinga kolata ba fille o balinga kosepela penza na vie parce que mutuna mutaza na lolenge ndenge ni nzambe asala ndeni nzamba asalela ye metoko bosa na te balobike elenge sepela na bole sala nyonso o motema no ezosenga meko bosa na te ke kozala na mokolo moko o nzambe akosenga yo o kende na jugement
okoleka na jugement batuna yo eske balobi elenge. Donc nzambo ayebaka fitira batu ayebaki ke ekozana ta moko batu bakobanda suko koma bakoko te. Bato bazui grâce a kokoma bakoko bakozala me bamisu bakoma bakoko te. Yanga lobi elenge ndenge ozo sepela na bolenge na yo ozo sala makambo nyonso kobosana te. Mokolo mokili azolandela yo. Azolandela yo. Makambo nyonso ozo sala bavi na yo ozo sala mokolo mokili azolandela yo. Betension na yo mokolo mokili azali kotala yo. Bandeko na ngai tan o toza nango ezali sute ke bana bakunda baboti nde bakomo kunda bana. Eza triste eza mawa bandeko parce que mutu azana na makasi na nzoto akende ka aboye. Esali passe en tout cas mes condoléances na famille. Awa mama na biso selo ba information ndenge tozui toluki ko landela me ya muke tozui yango toye kopesa bino. Bandeko nanga babi ndeko na biso ya mwasi obomoni ba photo partout na ba réseaux sociaux. Oya uti kokufa na nzela atiki bana na ye. Nini oyo ememaki ndeko ti kuna epi utaki wapi? Babi ndeko na biso aza congolaise ya nationalité. Congolaise ya nationalité uta wapi? Babi ki uta ki Angola. Abanda ko fanda na Angola. Na Angola tellement ba facilité makasi. Babiye ba visa pardon. Tellement dollars. Nangole koma rare. Soko za na dollar okozwa vedi bas kwanza ebele. Si kwa Angole komi na système même babiye. Même kokotsa visa nyonso na kwanza. Nyonso na kwanza. Babi soko za neti na 3000. Ba 3000 okoke na au Brésil. Babi maman auta ki Angola. Tanga auta Angola na facilité kaka ndenge mutu atiki mboka na ye akoti na Angola po na facilité ya kobima Angola akende selo destination na ye. Mingi bato bayaka na Angola ezaka po bafanda te bayaka po na koleka. Mama oyo courageuse alobi ke non bamsu batika bana ye na bana na ye asali tu ake Brésil. Tango akomi na Brésil wana bandeko na ngai na Brésil wana meme nga pe kopo se yelinga bayebisa nga babike batu bazokota na nzela Mexique. Bazokota kuna po Brésil ezaka pe Amérique. Sikoyo ezo facilité batu bakende ti na nzela bakota na États-Unis. Na nzela wana oyo batu ebele bazokota nzela wana. Ba oyo bazokoma. Metika na yebisa bino. Ngape kope ane yaki. Babisoko zana ndeko. Oya zana Angola. Aya tozokota batu na nzela Mexique. Ngana benga ango vama Mexico. Wane zana Spaniol. Soki bazokota na nzela Mexique. Ekoza na facilité. Parce que kuneza Amérique na Amérique. Eza lokoloke na Afrique du Sud. Nyonso na Afrique ozo lukokota Namibia. Biso benga ngo Namibia. Mingi toloba ngo Namibe. Na vindu kikuna na ebike bozo koma. Oza na facilité. Tango okoma na vinduki oza pe na facilité su ya kokota Angola. Parce que vinduki oto bengi eza ekangana na mboko babenga lubango na Angola. Oza deja na facilité ya kokota Angola. Ndenge mo pezo facilité bato baza kuna na Brésil tellement eza continent moko Amérique bazo bundana bamsu bazo luka bakota Canada bamsu ba luka bakota États-Unis donc yango moni batu bazo bunda kuna sikona ko bunda wana ba découvrir nzela moko ope biso j'espère to yoki yango
nzela moko eza kuna ezo facilité bato kokota tina États-Unis kokota tina Canada. Mama oyo bomoni abundi na Angola alobi ke non na ya na Brésil. Akomi na Brésil abundi. Ko pango tellement mikolo nde so pesa. Mama alobi non na risque pona kofanda wa. Brésil pesa mboka moko en tout cas eza mboka moko vi penza kuneza neti biso awa na Europe te. Yango zomona batu bazo bunda balongwa na Brésil bakota ta na nzela Mexique po bakoza pe na Mexique po Mexique pesa mboka moko pauvre bako suka na Mexique te eza na nini moko bo nzela moko oye fongwami kuna esika batu bazo kendela bandeko na ngai nzela ngo eza kokota na ba forêt moko ya minene na kati ya forêt na do makambu batu bazomona wana. Mama lobi non ngana otikala na Brésil te zwa bana ne mibale bakotaka mutu moko te bazalaka mwa batu ebele. Mama lobi non tellement bato bazokota bazo signer nga pena signer na bana nga to kufa awa te na Brésil oyo mboka neti kamoneti Afrique kamoneti ezoyebana te. Ba social ya malonga te ba aide malonga te. Yango moni mama alobi non na kofanda te akota na nzela wana. Tangu bazo kote kotambola batamboli mama senti malaise. A senti malaise na nzela. Esali pasi bandeko na ngai na bana na ye bazo kende makolo. Bato ngulupa o bazo tambola nango batelemi balobi tellement zo senti malaise totala nano. Mama akoya evanu. Babanda ko reanime ye esimbite akati motema na kati ya zamba bandeko na nga na kati ya nzela. Bango nyonso ba passager bango nyonso bazo bunda na nzela nani akokoma nani akotikala. Réanimation ngoyo kanti ezalaki ya malonga. Est-ce que bakisi ezalaki wana? Est-ce que bazaki na mai? O balingaki bakokaki komela to babwakela ye na nzoto. Nde tozweli ba information babundi ko réanimer ye esimbi te nande mama kufi. Bana na ye mibale ba continue nzela. Tangu bamoni ke mama oyo ndenga kufi mwa epeto memebemba mboka tozokende toyebi te. Biso na biso be étranger. Mboka tozokende toyebi te Brésil pesi totiki yango musika. Balobi bakomi deja na Colombie. Bazokende bakoma ti na Mexique. Na Mexique wane bakota ti na nini na États-Unis. Na nzela o bango banda okende. Balobi ko simba te tokunda ye awawa. Bamoni ke mama kati motema batimoli libulu bakundi ye kuna atikali wana na mboka mopaya mutu alela ye te mutu asalele matanga te mutu asalele contribution te yango moni to osala be mission musu famille ekoyeba ekoluka kende kona biso banda kenda poto sinte ndeko na biso banda kenda poto eloko moko te boyoka ni so ye penza sundola famille baninga bandeko batindaka mbongo baninga bandeko bakansaka ndeko na bango tala kutu na balabala biso mwana ya mama kingande aye yana biso banda kenda poto fwa kuputu asala keloko te boyebi makamba azomona makambo akutama nango awa wakutana nango bandeko nango boza na Congo boza kuna boyebi yango zomona biso bapanzi sango tozo panza sango muto ya yebi oya moni ayebi sababoti na ye kiaza lisusu invité akufaki aza femme moko courageuse aza femme moko battante akufi na nzela akufi na bitumba alokola soldat
oyo akufi na bitumba. Mama oyo azoluka bonheur mpo na bana na ye. Mama oyo aboyi kokende koshina. Aboyi kokende kokota libala soki epa nani. Aboyi kokende botola soki mobali ya bato. Abi non nazwa so ya bana na ngai. Mama yeyo na bana mibale. Posa na ezaki bana batanga. Posa na ezaki bana bakola. Posa na ezaki bana basisa classe. Me mama zwi ngolu te ya kokolisa bana na ye ti na suka. Amona bana na ende bako simba. Ata bana asimba ata bakoko. Azwi grâce wana te. Esali passe esali mawa. Yango bato bamemi bana bazala vraiment mitema ya koyeba kobomba bana wana. Choc na mtema bana. Na mitwa bano histoire ekolongwa te. Ke tozalaki na mama moko azalaki soldat. Tozalaki na mama moko azalaki mama papa. Papa mama. Abundi na vi po na biso. Abundi na vi po na biso. Me akoki te. Soldat akwei na nzela. Bana ba continue tumba. Bakende kokota. Nayebi ke eza banzela a risque bandeko na ngai. Nayebi ke bamboka na biso eza nango su malamu te. Me banzela wana eza risque makasi. Biso tozoyoka. Tozoyoka ba histoire. Tozala bandeko bakangami. Na banzela ane esenga batindela bango bambongo. Bazokoka koko même su na destination te. Koki manzela mai wana obo banda kokatisa. Na kokende nzela wana. Nazomona ngo nete yaka ndenge moko. Po nzela wana eza nzela pasi. Oko niatelo komoko ekoti yo pe tétanos. Kiso kozwa wapi. Dispensaire wapi. Eske ndebo otambola bongo ba docteur baza? Hein? Calcule obozo sala na mutuke. Toko sala combien de jours? Biloko na moni ekoki nango. Na mtebiso ekoki. Oko kutana na likamoko ndimi te. Oko tambolo muna peme komi omukuse. Na batwa minene. Omuna oko kanoli sute. Mwayo po fande zate. Mwayo po fande zate. Faut continuer ka shwe zate. Oko lia nini? Oko lia nini? Shwe zate yango bozo continue ka nzela. Oko kufa pamba. Likolo apoto. Mais tokondana bandeko na biso te. Biso kutu sutwa na Europe tomba olobano ke koya no te Europe baby nango ebi ke to bando sepela te. Yo polo binanga pe fona kende kuna. Toyaka ne sengo te. Toyaka ne sengo te. Soki bamboka biso ezaka bien tonga toya kosa nini. Yangwana bandeko na biso bakuta mikuna totiaka bango na ba prière. Nzamba batela bango ba oba na projet koya. Yako yako leka na nzela no ba oloba bino wana ekende netas ni nzela wana si tozo yokela ngo makambo ebele. Epe sabino correction, epe sabino penza réflexion ya mona ke nzela ngonde za boye. Boya na bino te. Mie kutu bofanda bino ozolia mwa matembele na yo envie lobi nzambe mutu ayebi. Nesiko yano kako perdre molimo na yo oya kokufa liwa moko sa hommage oya kokufa liwa moko sa cercueil baya kokundo kote moko kutu ni bana na yo ni famille na yo bamoni te. Esali passe esali mawa bandeko na ngai makambo yo epesa biso mayele. Kona biso bazotika biso ka boye. Tala neti la fiyo abela kina ete. Abeli te botala mutu ndenge kazane makasi boye. Ndenge peka liwa peka ya briske zwa kiye. Na ndenge pa kufaki na epeka bongo. Eza pasi mokili ndenge zo tambola. Eza ma. Nebike na ba commenteur. Batu ebele banda koloba. Alinga kivi. Amoni ndenga suki. Oyebi combien de batu bazo sala vie. Babandango kala balemba ango te ti lelo basala ango ka bakufa apete.
pourquoi faut yaka epande ko na biso basele? Pourquoi faut ezalaka ye? Po ye nem taleki masumu. Yo kanti batu misusu omona tana ye ezali ntango akobongwana koleka kutu bato oswadiza babongwana kala me makambo basala omona eza pe malamu te. Yango wana topesa pe conseil pa ba jeune vie ya presse eza yango na tina te. Nyonso tomona na ma tomona kezongenga ezaka orte. Misusu ezaka nango libanga moko kutu koteka ngo kutu pete. Nalingi bino mingi nzamba lola pambola bino, akokisa posa ya motema na bino, abatela bana na bino, abatela mabota na bino, ba famille nyonso. Blandine Balila, je te salue vraiment, pourquoi pas. Martha Madune. Alobi, la princesse a mené bino ba nouveauté à Sika. Donc, tout ça na Teslim na biso oyo CMT, la princesse a reçu ko bimise la bino et tant que moi na mboka ndeko na bino bo soutenir mosala oyo. Alobi ete tout ça na te na biso ya slim mincer eza moko. Mais tout ça là on emballage mibale. Donc ko sala on na butu soko sisi ko lia na maya tiede. Après ko landisa 1 litre. Malembe parce que te o etambola na mai pona kokonda okosala ngo 1 mois 2 mois 3 mois okozwa résultat formidable soki pe na journée okosala te o eza juste pona cholestérol te na biso ya bio eza graisse donc okosala ngo tout le temps ndengo lingi eza na inconvénient te donc la princesse alobi après ba fête oyo tokolia mingi bo somba te oyo na Angola eza disponible na Kinshasa eza disponible tokotiela bino ba numéro eko banda ko traverser wana toza pe na batasi na biso ya Teslim soki oza na besoin na ngo commander tokosalela yo toza pe na batena na t-shirt na biso na si omoni ngai yango yo la princesse alati eza juste pour na ko encourager bandeko soko sombi mingo comme abonné tokopesa yo t-shirt moko donc bo somba bo commander nzambe akopambola bino eza musala nzambe tozoke nango toujours liboso e bo bosana te single na biso ya mon confident la princesse Aza chante de l'Éternel ayembaka auti ko bimisango e bo partager bo télécharger nzambe akopambola bino Teslim eza